Mikolo kikangi, moi kikangi ma mbesa na Côte d'Ivoire te. Kopora soki pokora na pokora. Soki pokora na. A corriger mukolo nzembu. Mukolo nzembu ba corriger linga kena bise zonga ya. Zala. O lingo kira ko bima beliba na la ke zonga bezala. Ya RVC. RVC tu na playback. Ah non 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 non, c'est pas possible. Allô, Nana, nasaleli au voice oyo pour mona ke biloba loba nyonso soloba wana na nyonso to mekanisa asime makambo soloba asime makambo soloba ngelo epesa kana na suka koma kombola o normal koma kombola ngati okena yetusayo koma kombola ngati bibele so oko asime makambo soloba sala na ba bref oko sambwa soki olobi likambo ezaka ke polo kwa nasalaki émission batuni ngai badanseuse ya bimana badanseuse te fala bimana badanseuse te batu nyonso babimana badanseuse tomona yango awa biso ko totanda boye totala Jaël Cho azofinga okota na mama ya Fere o aboti Fere gola bien ozo comprendre ndeti mama ya Fere gola na kati ya mambo wana ya kosani mais fala pesa visa mema na poto bien ozo comprendre pona bensilte mais ngana finga kite problème nyonso yango wana nani abima na badanseuse bali kasi te ntango nalobi kasi te oyo alobi kakipaka bango te o abima na badanseuse ntango nabeti lisolo ndobima na harmonie akenda mpe poto avant harmonie akoma mwasi ashume na bandobima na ye moko fali mpona na bamenase elekaki nde ayaka okoma mwasi ashume namona Vanessa na miso na ngai mo babunda na Nathalie parce que Vanessa ndo bake ngai fali alala nga bima na ngai ezeka mpona terme. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour, ça ne pas de l'heure, vous y à Kolanda. Émission Nabino, toujours dans Congo Winner Télévision, avec votre humble serviteur, Adi Dalumumba, votre Madi, l'homme à la taille as. J'espère que vous avez vu ce qu'Adi Dalumumba et c'est Kayaka na actualité. Merci Nabino, abonné Nabino toujours à Congo Winner Télévision, pour sentir que vous abonné, comme Mataka, et zo sala kangai bien. Yambolero n'a présenté Bino invité Nanga tellement elle parle bien, elle est aussi intelligente. Donc quand on solane mo masolo ebele yambote bi ka actualité c'est belé to solane pe to sola masolo ebele likambu ya mama eyenga pekisa mwana na yo eyenga tozo bete yango pe lisusu awa en tout cas a komi menacé na kati ya mboka na ye République démocratique du Congo a dit dans le monde va présenter invité te yemoko a ko se présenter akopesa bino kombo na etope aza nani yambo na fongola invité nanga botika ngana pesa moi bambote nanga esalaka bien là je salue balobi mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindu moi ça le kingolo na musielu sans oublier balobi invité nanga bo comprendre kaka dit dans le monde va dire so bazolo basi que ça vraiment bien balobi maître Jordan Lusaku. Donc merci na yo maître je te salue balobi so ça na problème ya famille to babotelo le plan to penini mutako défendre ki to yo na balobi maître Jordan Lusaku donc je te salue ba gros coucou na pourquoi pas maman Pépé de Paris ba gros coucou na yo sans oublier ma grande sœur propre Ninel Okemba veut dire que a dit dans le monde ba lo baranae o so na bosani seke na sali lisumo je te salue encore balobi mon amour balobi Lauriana Lumumba oya longola dit dans le Lumumba célibataire le dit dans le Lumumba comment marié donc faut respect na maman ndako quoi si Montréal a après j'espère que Nazana invité nangai bonjour Bonjour. J'espère que bazolanda na Congo Winner Télévision donc c'est la première fois to yamba na Congo Winner Télévision balingi ba yeba ozanani Ouais kombo na Nana Kabena la Gauloise la Gauloise. Voilà pende comme identité. Mukande baso ezaka batuni oyo sala je suis gauloise. On comprend na gauloise nana nazaka pe ancienne danseuse na bina kala na quartier latin. Kala na quartier latin basira ba force de frappe, de fracata. Et puis c'est tout. Ozana kata clip wana. Kala force de frappe kala. Kala. Ex-danseuse ya quartier latin. Oui. Nana yo pe leka na makambo e mikolo le kaka ba danseuse ka ba bimaka na ba leader yo na kati wana. Te nga za kati mambo wana. Ko ba binga bino bo funda ka kofi. Te nga mamu nga kutunde na zabo na zaso batu baloba nga naza na ebite so pe ba misupe bazali o ba défendre kofi ndeti ngai na défendre vraiment kofi lo ni. Na défendre ka so na mo mutu mo balobi eloko moko boye. Ndeti pona kofi lo mide na ebike eza bongo te na oya na oloba. Vous comprenez?
eza pe na bato babima na bango pe na ye wana oyo soki baoloba bacompte bango arendre wana etali ngai te mais ngai personnellement nazala na relation moko te quelconque. Merci ozala kuna na kati te kotala basortie médiatique nyonso oyo Jaël Cho abimaka ndenge afingaka Kofi etant que mwasi esalaka ndeni kotala ex patron na yo bazofinga ye que alandela ye mpona l'œuvre na ye ya kitoko aza boye tant que yo okoloba nini kote wana esepelisanga tata moke te esepelisanga te d'ailleurs soki ngai nana nde nafandi boye nabandi kofinga motu mo boye na badegre wana yebango atende nalekaka nalobaka makambo mpona makambo affaire egola même entourage wana baosepela na ngai te baosepela na ngai te donc surtout soki nalobaka déjà makambo affaire egola nde nalobaka boye naleki nazofinga Koffi Olomide faire egola otelemela ngai biso nanu na orchestre na biso pas faire egola air faire egola azwaka mwa problème na Koffi Olomide omonaki moto akotango te et na Koffi Olomide même na Weranson moto akotango te baregle yango entre bango otikala omona te ke o gauloise moko boye konike ya moko affaire aya aleka areplike afinga mpe Koffi to afinga Weranson tokotaka makambo wana te ozo comprendre tokota yango te totika bango basila na bango biso toyaka kodéfendre faire artistiquement ozomona mais kotala mwana mwasi wana aya loba eza kaka keno batinda ye nde il faut osalir Koffi Olomide. Ah bon? Comprendre batinda ye kende faut salir faut loba tout loba oyo esengi oloba bakisa na bamungu na bapilipili oyo ezangaki yo faut bakisa ngo yango moni asala baacte wana yango asala bongo et puis de nature na ye aza pe fille mo boye aza impoli aza très impoli parce que eza na babiloko mosusu so omoni moto azoleka déjà na média azoloba yango sans pudeur bainsalite azobimisa yango sans pudeur ezolakisa déjà éducation na ye de le bas âge abandaka déjà kofinga bongo ozo comprendre donc na place mpe oyo ye azali jour bakobebana bayebake akofinga bango mpe kaka bongo jour bakobebana bayebake oyo ye asalaka bato yango osala bango ozomona poso yo lakisi mwana okofinga so lobi na mwana soki alobi na bongo yo mpe zongisela ye azongisela mpe yo moko azongisela o jour eza mpe yo mpe so lobi na ye atika ngai kwani mpo yo deja otindaka ye mais ntango ozalaka ke mwana afingi mutu moko boye oyo wanje ogangele mbala suka yebi ke e mama ya biso alingaka bongo te omona alobaka obiki kaka mpona mama ya biso aotika bien nana okokenda yango mpena kitoko tozaka place wana ex danseuse ya Koffi Olomide nalingi nayeba ti obanda kobina epai ya Koffi nini oyo bénéficia nango lelo mitalake nga nana soki naza boye eloko na obende na bénéficia nango grâce ya Koffi Olomide bon soki na bénéficia vraiment eloko te parce que nakata carrière na mokuse nakata carrière na mokuse nde ezalaka ke ozwa temps na musique ovoyage mpe te nazwaka temps te nazwaka mpenza temps te mais na temps oyo napasaka na quartier latin na temps wana nayebi te ya bakilelo mais na temps na biso ndenge tozalelaki yanga nakoti quartier latin tozalaka l'aise tozivaka na mbongo Koffi Olomide kolia na yo ye rep okolia wana omelela wana na suka nango baopesa mbongo ozonga nango oya nango lobi poso mpo kozala na ndako esengi olia okolela yango mafuta no ya opakolela mbo olataka nyonso eutaka pa Koffi Olomide bon nyonso eutaka pa Koffi mais nga bayebisanga ke chaque fois Koffi badanseuse soki bayepani babimaka te soki mama ali azalaki na poto après bino bobimi soki aza na poto bokoti soki aye bobimi est ce que ezalaka mpe vrai non ndeti ngai na bino na quartier la tête bando ozala so rep esili bise ye bino nyonso badanseuse bokoti na kati ya babis bandokita mutu na arène na ye ozo comprendre ekozala mpe deux bis mosusu eke nzela ya boulevard bato bazalaka na babarumbu bakitambo banini bakitisi bango biso bato tobanda oya boye bavictoire babandal bana balemba mpe bazalaki biso tozalaka na kauka bana bakomi bamatetebe mosusu bazalaki mwa bis mpe continue eke etikitiki bato mais na nsima na nga peut-être eza na bato bakoma ekokangela bango to ezaki bovandaka wana mais nga ere nazala wana na ndo ozala epa na biso au moins bozala na maki ndenge ezala nde toanda koprépare stade de martyr ya Koffi Olomide nde tokotela yango maki tokoti maki boprépare mwa bachorégraphie ndenge ezalaka bobini concert bosisi bozongi mpa na bino tozalaka so na baconcert mo tobetaka
nzete tobetaka Cinemax kala ezaka Cinépolis et tobetaka na Grand Hôtel donc obeta pe suna Athénée de la Gombe wana ba concert wana misala tunde esalaka ke tobanda ovanda yango mpe na Intercontinental ekoma Grand Hôtel lelo tobanda kovanda wana tovandaka wana mpo toprépare ba concert ndenge ezalaki mais ba concert esili makambo nyonso esili bozongi bandako na bino c'est tout. Bien, merci Maman Pépé. J'espère que le bakina yambela on a na yambeli. J'espère que boyoki introduction na ye avato kota na masolo mususu. Nana lelo yo tozomona ozo sala ba sortie médiatique ebele. Tozo tala on a ba émission nana komi menacé. O business to yebike nana azalaki to petolo bazali wana et concerné yo. Nana azalaki mwasi ya B50D, nana mama ya bana ya B50D. Mais lelo yo bakomi kokebisa yo epai ya mobali na yo moko obobotane mwana problème nini eza na kati wana mikana ko expliquer balandi nyonso ya Congo Winner télévision bazolanda yo nyonso eza mpona ba vérité bango balingaka vérité te moni bango bimisano mabe ya bato nyonso bango ezosala bango bien mais soko lobika oyo ya bango nde ekomi problème wana banani wana bato baomenase ngai te mais oui soki olobi likambo ezaka ke po lokwa nasalaki émission batuni ngai badansezi ya bimana badansezi te fala bimana na badansezi te bato nyonso babimana badansezi tomona yango awa biso ko totanda boye totala Jaël Cho azofinga okota na mama ya Fere o aboti Fere Gola bien ozo comprendre ndeti mama ya Fere Gola na kati ya mambo wana ya kosani mais fala pesa visa mema na poto bien ozo comprendre pona bensilt mais ngana finga kite donc batuni nganga binonga na yebika bimana ba danseuse abimana danseuse tel abimana danseuse tel problème nyonso yango wana nani abimana ba danseuse balika cité tant on a lobika cité on a lobika ki para bango te oh abimana ba danseuse tant on a beti lisolo ndo bimana harmonie akenda pe poto avant harmonie comme moi ça chume na bando bimana ye moko fali pona na ba menace le cas nda yako comme moi ça chume na mona Vanessa na misu na ngamo babunda na Nathalie parce que Vanessa ndo ba ke ngai fala lala ngabima na ngai c'est pas na terme on se comprendre ngamo na misu na babunda na misu na ngai ngande na kabwa bitumba na to sola même na Gino Liak ngam na pesa Gino Liak message wana Nathalie ra bengi Gino toza kutuna na ye wa témoigner ngam na témoigner on se comprendre siko yo yebisanga elo nini nga kosi na kati wana bokomo menacé bokomo tindelanga fimo bo adasa mwasi mombaya abenga ngai to sala na émission entre tanga na zaka gauloise aucun jour botkala obenga nga na sala na bino ba analyse pe azo komela nga tina ba minuit obenga nga na arrêt érosion o nga na yebité oza ko insister nga na biso yakala ta na matonge to tourner na matonge te to ko assurer ba transport na yo nyonso ozo comprendre to ko assurer ba transport nyonso pe o mona ke oyebi so ozosolola na mutu baokoche ye ocomprendre parce que tosolola na yo tosolola na Gloria nana naza mposa tosala émission boye na boye atokuta na place tele ba air boye bosali mbamo programme eza te ke aolinga so avanda amoni ke jour yango le mosusu elingi osimba te azeli siko jour mosusu so abengi lisusu po aloba no te omoni lobi nazwaki mwa empêchement mwa boye totourne lisu lobi oyo comprendre si amoni ndenge osala te alako momema yo siko amoni ke osolola na ebi opesi confiance siko abenga yo oya siko ma campagne na arrêt érosion nde singa na ye ma campagne na ye na arrêt érosion kote o mama banana vandaka bakote kuna ozo comprendre na ye wana ntango na otelema tina benga tina luka na bando benga mutu abengaki nga o babimela nga na oyeba bango na oyeba bango te wana eza bongi boenleve nga boboma ngai ozo comprendre moni kanda na yo kani nde moni na ye kosala siko émission na yo tosala wana siko na omi tuna na question pourquoi soki bato apire du mal baleki bafingi balobaka ezalaka eloko te na soki mutu moko kaka leki alobi ekomi problème mpe o nga na oloba nazokosa te mpona orchestre na bango wana ya fali ntongo bandi droit chemin nga nazalaki wana de 2006 jusqu'à 2009 yango nalobi kelo ebimisa nga abima na ndako wana alagoni baomema nga ah bon ozo comprendre bakie na nga église après église toyokende hôpital nini ekomelaki opo ekoma ntina baniveau wana oh nzoto na ngai nakomaka nakoloba nde nini nakomi moriband osentir ke nzoto no eza te dans le vide
On a fallu besenga neti bana na ti lokole na bene. On a déjà Oh, na besenga. On a toza ndako moko. Ah bon? Oh. Tozaki ndako moko masolonga na obeto tozaki nde ndako moko ti. Yango na ba ndenga salinga voice au menacer ngai. Fo yebaka ke tovanda ndako moko. Wana na omena soka jo na papa bana na yo. Oui, asalelinga. Na raisonné. Ke pona mamba be mission ti. Pona oloba vérité. Na komona. Yango ngala lobi na ozela na mona. So ezana ndenga nzela bato bo comprendre déjà que soki ba enlever nga bo moni ke na omona na te. Allez-y comprendre que non ba enlever nga na orchestre ya Fali. Nana zela na. Ce qui na comprendre bien. Mobile na yo papa ya moi ya bana na yo a menacer yo. Oui. C'est to comprendre bien est-ce que ça volonté ya yemoko B50 to batindi Ba capturer les message o batindeli oyo si je me trompe pas nde na omona message oyo et cause appelle patron na yem tatindeli to moi sa patron na ye. Vous comprenez? Allez yemba moko atindeli ngango mba mona voice. Ah bon. Tant a sali ka voice mba moko a bloqué pour ebi ke eza ba message peu éphémère et longwa. Vous comprenez? Moi si nanu ya Fali avandi na matanga ya Cobra awa na la grâce. Avani bana vandela kombo na ngasali 1 heure du temps. Moi si ya Fali ya ndaku te ya badanser. Moi si na ye ya ndaku. Ah nana kecho full ba bien. Ye nana akomona. Vous comprenez? L'homme salinga ya mo. Ye nana komona na lakisa ye alobi n'importe quoi. Bato bazalaki wana so akanise bato nyonso afande na bango bande ko sepela. Misupe bando sepela ti. Vous comprenez? Ko bato misu batali balandeli bamoni eza ngo na sens moko te bokana mwana mwasi ya bato. Po boyaki na famille nga boyaki déjà koloba ke nga salaka be mission na lobelaka fere antata ya salaka pa Fali na bando lobela nde Fali. Donc soki mbali na salaka Fali ko 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 bali na nga te papa bana to bota bana po to kabana ça fait déjà 15 ans passé. Bana ba combien na ba âge? Moi na nga liboso za déjà na 16 ans, OK 17 ans et ya liboso za 19 ans, ya mbale na za 16 ans, auto ko ça 16 ans. Vraiment. Vous comprenez? Bayaki déjà na famille na nga bayaki déjà koloba ba makambo wana. Parce que tant on a continué comme ça l'émission, ils ont vu ça ba mutema. Des fois dans la moment mutu mo bengi nga mena senga na téléphone. Au moins otabo numéro masqué mais ka numéro bezo les kate. Numéro inconnu pardon. Moi numéro ezo les kate. Ozo mona. Est-ce que tu connais on voice en soki les apenda B50 ya solo ba voix mbai no bien? Ba tu be ba yebi voix na et. Ba tu be ba yebi voix na et. C'est comme si niveau on a tout kende na tozonga c'est que yo le baki makamoko bezaki ya mabeshi na lobe makambo mabete parce que l'idée na bango le baki ke ennemi na ye c'est ka komi ennemi ya batu nyonso mais ya zala apenda bongo ti ennemi na ye ennemi ya batu nyonso so bayoka ni pe bino nyonso boyoka na ye akenda na bongo yango na ti lokola lobaki ti yango wana ti na lo tinga sele lo monte na choquer mamno so na lobaki eza vérité na kosete. Saleli au voice oyo pomona kibilo. Allo nana na saleli au voice oyo pomona kibilo baloba nyonso soloba wana na nyonso to mikanisa asime makambo soloba asime makambo soloba ngelo epesa nga kanda na suka koma kombo na normal kokoma kombo na ngati okina yebisa yo kokoma kombo na ngati depuis so asime makambo soloba sala na ba bref okosambwa Oko samwa assumer responsabilité par rapport à maloba oyo loba c'est que to choqué nako yo ka voice ya B50 en réalité la volonté na moka ko loba yango c'est sûr kazalaki na patron na ye batinde kaka loba bon je ne sais pas wana bango mo ba yebi place bazaki so bazaki bisika nini o bango basalela na no ngako nde na abona nde na kanda na posa sikonde ba bemema nde biso to kende kosamba so bafunda nga bafunda nga nde na justice to kende kosamba ya koloba ya komena se wana eza na tina moko te potongo ba otuna bino bozaki na enda kumote bozaki na akwa bon na yo kosa makambo bien ozo comprendre akwa bon pe en plus nga ba makamusu so na komo bimisango eza ya bakanda ne mte komo sake na bimisango on a sala ba émission belé na sala ba émission batuna nga makambo na bombaka ouais ozo comprendre non sala émission batunga te na sali na lukika na échapper ozo comprendre mais so ezaki le msusu Jaël to manike to Sandra lina kaka ser nanga Sandra babiloko ezaki Sandra yo ka Sandra abomba nga ovandisa jamais c'est bima mais c'est bima kala
Ozo comprendre na venu to vanda na Kasavu na bongandanga na yebi te ke nana sa ba crise mo ya mabe na yebi yango te ya bakoki na musuni te bana na ndenga mo ya bakoki nga na molimo te ba komolanda na ndenga musuni. Bon ozo comprendre koso ba komo menacer nga seke ngande na komisko na danger te so bomoni ke aloba makambo azokosa toyebi na biso yango te azokosa bafundi nga kasi lokola bino bomesana kofunda bato kokangisaka bato ozo comprendre yo osepelaka na yo bafingaka bato osepelaka balobaka mabe ya bato bamankaka bato barespect mais yo baloba na yo te parce que teki bien merci wana ezalaki nana j'espère que boyoki afingi te mais alobi kaka vérité na ba voice so bozo bimisa na finga pete nga kofinga don d'abord na yebiso déjà ezaka problème éducation ouais pona loba na mutu bêtise na finga ya tukanga moko donc se sentir gêné l'olemo eza kilo on maintenant lobelaka mutu de vérité mais c'est que vérité na yango pe lukelo ba problème kasi nga nakoka kokosa te ngai nakoka kokosa te kokosa pene eza ennemi na nga parce que le mensonge tue mais la vérité sauve et blesser mais sauver. Bien, bino bolingaka balobela bino ba vérité te boyoki j'espère que boyoki nana. Moi question à suka kaka côté ya mwa ngambo ya bato wana. Nalingi na tuna tango yoki voice mobile no atindelo. Est-ce que elon ezangaki abengo na privé bozidi atteindre ko solandeo ya ba voice atindeli yo? Non, to solola même pas. Nga kutu nazala na numéro ne to moteka numéro ne bimi 100 non. Bon ndeni oyebaka ayebaka santé ya bana na ndengeni. Ya yeba santé bana te. Ayeba santé bana ndeni. Est-ce ya ko vanda pena la muki na tonga ndo benga mwana ne. Allo santé ndenyo la muki bia sala mambwana te. Ya sala mambwana te. Est-ce que azola ndaka makambo ya leader na été on tel père tel fils. Ominini tel père tel fils. Nana osala raboye te pa no. Ya eloko yo sala te ya olinga te mwana sala ngona ito vérité. Mais en plus j'espère ba. Yo so lingo sala lo mo baloba bonga kumna sundola na ngesala ngani tika baba vanda kuna di. Ah bon? D'abord mais oui. Merci, j'espère que nana merci de votre explication boyoki nana lobi na kaka vérité. Nana toko tono mo mukie poto ke na biso na koshite na makambo ya mama eyenga. Mama eyenga pekisa mwana na eyenga. Yebisa biso. Tisko batu ba comprendre te. Mama eyenga wana aza nani pe mwana eyenga aza nani. Po balobi ba réseaux sociaux nyonso ekomika mama eyenga. Eyenga mame eyenga bon batu bazolinga basala ba allusion na bango c'est que si Koffi Olomide jamais kobwaki na moi ne chanton ouais c'est impossible tout ça là vraiment franc et sincère Didiston kuta sala papa bango ba mambo belé mais au moins Koffi Oloba non bo leze moi nanga te bo loba ne mabete le sang qui coule chez Didiston c'est mon sang donc c'est ma fille. Vous comprenez à quoi l'ingamoté. Et ça improvisation. Bon improvisation bimika attend Didiston a sali ka vidéo Cindy. Et comment Didiston vidéo sala qu'est-ce que ça sala comme Cindy. Mais biso to ba ba Cindy ka. Soit na kana mwana. Vous mona aza kutu bongo te. Les preuves en est que mona Didiston ata lobi na ba bilobela ko fa ki parana été. Mais neti Didiston pe vidéo oya sala ki aloba ki pe na Koffi Olomide te ni Cindy. Vous comprenez? Mais le là, Cindy, le quoi garçon a ma desu wana mwasi na Cindy, denga benga ki wana batu ba bien c'est ka lobi na Cindy. Koffi petonga sali o aye vidéo, c'est que aye bien lobi na Didiston. Batu ba komo ta vidéo ba tie Didiston ba tie kombo eyenga non même pas. Mais vous comprenez? Na to ke na to zonga. Mais tangu nani Didiston a sali vidéo wana ya Cindy, carrément 2 jours 3 jours Koffi abimisi ya mameyenga. Ce que tu as battu côté wana eyenga misu bazolo ba koto eyenga fali koto eyenga nani mama lia na Koffi eyenga wana eza kukomba mutu moko te improvisation ozoko aleza kombo ya mutu moko te ni kombo yo ya kingani eza improvisation ozo comprendre ebo tanga yemba o ma Melissa yambala oyo wana sikwa yebela ngona ozo comprendre yebisanga yembela ngona yembela ngo mutu te batika kosalaka ba allusion wana andenga lobi boye alobi na nani
alobi na Cindy nani na Didi Stone na maman na bango te. Didi Stone aza fille mo baza influenceuse. Ya tambolaka na déjà voyageur. Ata ton miye na papa bango bazaki à bon terme. Atambolaka voyageur ka sala ba maman ndenga sala wana paza mannequin. Pourquoi comment meilleur ami a fallu? Mabe moko nde yango wana ndeti fali aosepela kofe banokanga ba photo na Keina. Est-ce que ça là est bien? Na ebite soko ko mo luka bandobima na mona bato. Olobi? Akoma luka bandobima na mona bato ndeni na ebite par là. Place wana. Po yo ndongo zana ebike mwana wana na papa na eba na ba guerre. Yo sko linga oko mokanga manaye makasi. Anta tabana no moko oyo kana na bango te. Sko sere yo zo sepela na kile musuna ba ki impolitesse mususu Didi Stone na sala envers papa na bango. Ozo comprendre. Yo be banda okanga mana mwana oza ke na kanga na photo ti. Ake kanga photo na Kelia po ani kana Didi Stone. Te bana na ye moko fa banda moni balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ozo comprendre. Et là on ni l'action ke a rolinga Didi Stone makasi koleka bana na ye. Po o aye moko azo sepela na bango te. Alongola bango na mutema pourtant alongoli tatouage alongoli na mutema mbala moko. Ozo comprendre. À quoi bon yo kozana confiance kozana mwana bato. Bien, merci à quoi bon ya kozala kimie pa la bango en tout cas Elvis ozo déranger biso. Merci nana tozo kena biso na suka. Yebisa biso na to. L'homme c'est OK vana pembeni Elvis ozo déranger makasi. Longa na wana. To mona biso na suka. J'espère que tozo ka nungu Marc House na poto. Virginie Manganga na poto. Yebisa biso na vérité. Est-ce que bata na poto to ya solo? Olengi si bango, hein? Baby ke liste pesa keba. Te liste mo eza nango te bato fo bazala na bango kimia. Mamba voyage eza mamba liste te. O esenga ba kende bakei. Faire azo budget ta sa mamde bato surtout basali mais au sa makambu c'est leur consentement na ye. Ozo comprendre. Si esengi ke bato ba voyager. Soko lingaka mutu. O continuer ko linga nengo lingaka e kaka soko voyager te. Otika lo lobela faire go na nengo mesana ko lobela e. So pe esengi ke o voyager gloire à Dieu. Ozo comprendre. Neti garçon no basale mission na Virginie na Marc House azana kini. Ana poto te. Ozo comprendre azana kini mission na basala kiango awa mais bato tanka ba moni bongo ba bi ke seke ba ke poto. Donc déjà ba fongoleli bango nzela c'est que voyage bandeli bato ba okendeza Marc House na Virginie. Oyebi na nina comprendre côté la tena. Oyebi na fongoleli bango nzela. Pour déjà tant bato ba lobi déjà bongo ba nzela déjà fongami donc tant prime tant voyage zo banda bata liboso ba okende eza Marc House na Virginie Manganga. Bango bata liboso mo ba voyager. Bango bata liboso ba okende. C'est que mingi te pena makola bango eza nzela quoi. Sko bon neti balite ya kanda ba google golo ba yampaka bango nyoso ba na liste te. Soki balingaka faire baza analyste te baza ka ba golwa. Ozo comprendre pour ça olingaka mutu olinga ye na tanga pasi na ya bisengo. Baloba pour le meilleur et pour le pire. Pire yango eza tango yo tikali. Okomi mbama ko nyonga o changer camp. Et là que obanda ko linga même mutu ana na mutema te. Ozo comprendre pour ba voyage ezebele faire azana artiste azana na tamulai. Bien. Ozo comprendre ba ko voyager na 2024 2025 voyage na 2026 ezali. So voyager na 2024 telem super 2025 ko okende. Emsu na 2026 ko okende. Parce que on silika na likamo boye mais oyebite loko ni bando préparer le. Est-ce que yo kasi so ke poto ndoko mi stable la vie? Yango des problèmes. Ebi combien de tijela na sala raba vidéo na kata toilette. Na kata cuisine. Ozo comprendre. Banda kenda poto na mona na Tour Eiffel te. Comme manga place na ebisi yo banda kenda poto na mona na Tour Eiffel te. Parce que boa na France, Tour Eiffel ezala na France. Nga so na ke France na hotel na Tour Eiffel. So na ekini na ke na nini o na ekekwa fiki. Ko na ke échangeur. O comprendre. Mais yo sko za poto ya to monoka na chambre. Na kata salle de bain na toilette mo papier hygiénique ezo mona na o comprendre ouais on a linga la toilette na toilette WC o mona maman ngo yo sala passe mais na yoki ke eloko mo bato betsa bato mutu ba biki faire gola mema ba misen ndambu balandi na sima te wana siko vertige pour comprendre le oni eleka wana te atalika ke mamwana na sala ngote ke otiki ba mission États-Unis oye ozi ba mission mususu okena bango Côte d'Ivoire boke ba Guinée ba Point Noir osilisi bazongi azongi liso États-Unis et ça la trouble te ota mamumo boye soit disant international mais mamwana okosa ngote
mampala. Vous comprenez? Yo kosala ngo te. Ekendaka bongo bato bazalaki kuna na États-Unis bazali na misala oyo bango bando kosala kuna na États-Unis. Yo na yo comprendre pourquoi que baokanela. Pona. Kama loba mabe webi. Est-ce nga fingi mutoa? Ata yo moko. Sambo. Na fingi mutu te, tolobaka ba vérité. Félicitations. Oh. Eka ba vérité, merci. Et ce qui n'a biso. C'est pourquoi faire rigolo la commune à ba chroniqueur rebelle au nyos bazala raté ba ebana raté pas faire rigolo ma ebele ba botane. Ba yaka ba fana. Ba koma ba conquérir. Oyebelo wana. Ba te belé yo comprendre ka mambo ndenge kende. Ba mo comprendre que place bango ba ndolinga ba tia mutu. Ezali nango faux place. Bien. Mulili na mulili. Sko ba moni que lumière. Pour faire rigolo la poto mwinda. Oyebi poto mwinda ndezala raté. Te poto na se mine de repela bino se boye bo telemi en éclairage mais tant telemi na se éclairage a faire rigola yaka pe na torche na yo comprendre hein oye pe na torche na yo en cas que comme lili ya yo ko taper bo torche moi non non to suki mi katanya en tout cas dynastie pendant na sabino dynastie volume 2 dynastie 2 volume 1 à 2 na biso makambu ya osala ba jeté tala eleka iza disque d'or te disque platine te mais disque na ngono eyebani te et puis que yo bigi pour émission sile ba question ke be eyebana kute po eleka na diamant surprise to toluke lo nini eleki diamant eloko eleki diamant ozo comprendre en plus donc sold out déjà salamé qui le 20 hein, il y a Dilas Arena. Oh, il y a le 21, bah, billet, il moins de 2000 billets. Hâtez-vous car les places sont limitées. Si vous avez mis billet, en tout cas, Talibino, vous ratez moi, vous ratez qui kangi. Mikolo qui kangi. Moi qui kangi, moi, on me sert en Côte d'Ivoire. Kopora, ceux qui pokora, on est pokora. Ceux qui pokora, on a corrigé mon colon Zembu. Mon colon Zembu, bah, corrigé, il y a qui n'a eu ces zonga. Zala. Oh, il y a qui a trop de mabeliba. Il y a qui zonga, Zala. Il y a RVC. RVC, tu n'as playback. Ah non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'homme c'est un reine de Gaoul qui doit prendre tout quatre sur l'émission. Pour émission les visiteurs ma case. En tout cas, le cas n'ina bateau. Au mona wapi faute d'orthographe. Crayon gomme boya ko effacer. Erreur d'orthographe. Il y a touche nardoise et ça la réparer sans effort. Seconde chance. On a nzemba faire rigola la biso dynastie 1 volume et dynastie 2 volume 2 makambu ya kosakana te po to leka déjà na vérité du trône. Ba double taux d'écriture chinoise, ba visa, ce que tu côté si qu'on a dynastie volume 2. Ba nzembu ya kosakana te na yebisi bino en tout cas ba o ba oyo ka ngono te bokota boyoka ba nzembu nini o faire asaleli biso. Ba chef d'œuvre pour faire rigola toyoka mito on attend pas sa musique, on écoute. Vous comprenez? Pour attendre loko eza oyo ka ngona ndenge mo ba likolo le mais écoutez c'est enregistré avec le mental, le cœur. Vous comprenez? Vous comprenez ça mo pena na kati nao. Dans les années de musique à faire rigola. Quelques dédicaces par rapport à l'émission allez là, on peut mot de la fin pour l'émission allez là. Mbo théâtre hein na Moni Glo ya Bongonda, ya Nikabwe, Elvis Yanfou, l'homme saint. Ah l'homme saint, ba Ben Mavembu, Pascal le padre, Hervé Bossitapen et Tolomo 29 cm. Et ça va non? Ye toye ba pete ko tuna ba mo théâtre na Diego Titege ataba bana na ngai Rit Joseph petit fils na ngai Legria bébé Merveille ya Fabien Mukoi na pesi ba mbo théâtre Emmanuel Kasongo ya Guillaume Kasongo na pesi mbote na Ize Badibanga Samuel Badibanga Emmanuel Badibanga Beni Sale na pesi ba mbo théâtre Bambo théâtre na Mariam Tumba, Bambo théâtre na Nathan Teka, Bambo théâtre na Batutu, Bagoloise, Mignon, Sotro, Batali, émission. Merci Anna. Merci, j'espère qu'il y a des gens qui ont invité l'anga, qui invité spécial. Pour sentir que Mutamaïle et Mutazo le bateau film raté tout le bateau côté ah né sur la PMB tout le bateau vérité. Merci Nabino abonné la vidéo tout ya Congo Winner télévision. Pourquoi pas à maman Sarah Kaboun de la Cléopâtre, moi ça les Kingolo na Mouindou, moi ça les Kingolo na Moussielou. Pourquoi pas à ma femme que j'aime beaucoup Balobi Lauriane Lumumba. Kamouanya, je te salue mon bébé d'amour.
Donc, gros coucou na yo là où tu es. Donc, merci Nabino, pourquoi pas Maman Pépé de Paris. J'espère que Balobi Nanga, Elvis Babina Tiaboyaf, je suis marié. Merci Nabino Nyonso, pourquoi pas à l'homme saint. Donc, merci Nabino Nyonso, Nzamba Bomba Bino, abonné Nabino, pourquoi pas à Gloria. Merci. Osa makamwano fefe regola penda sala imba. Yozali se motema nanga. Ozali oyo na luka depuis kala. Faut comprendre. Yozali la femme c'est l'homme mon cœur. Non, et Moi c'est nous comment Lauriane Lumumba. Lauriane Wapi. Yo. Merci.